MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balandi ya émission Tolika Tina Bonzambe ezalinga wabino la grande mère d'Arcase na lisusu liboso na bino poto solo la topesa toli ndenge na lobaki ete émission eye pona kosunga biso par rapport à la vie mutu nyonso ana bomo ya sepela azala vie elengi ndenge tolobaka ndenge tomesana ndenge bakinwa balobaka vie elengi oui sikopo vie ezalela malamu ya il faut tambola na baline de conduite. Parce que sur le tamboli qui boudi et ndenge ça peut compliquer les choses. Or pour tambola bien il faut olanda ba instruction ya nzambe. Toli kati na bonzambe tolobaki tolobela nyonso. Tout ce qui nous préoccupe, nyonso za la posa na biso, nyonso za la besoin na biso, nyonso oyo tolingaka, tolukaka et tout ce qui contribue à la vie bref. Lelo par rapport à la réalité, par rapport à Nemo qui les okende, par rapport à Otorobika Mikolo na Mikolo, par rapport et thème ya message na biso ezali téléphone ya mobali balobi eza lokola nzungu ya nganga. Bamsu balobi téléphone ya mobali eza lokola matungulu. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Balobi téléphone mobile eza lokola nzungu nganga soki ofungula nzungu nganga s'attendre na folie, s'attendre na pétage, s'attendre na ba problème. Téléphone mobile eza lokola matungulu so lobo kata matungulu fozala makasi parce que ma miso robima yo sans que babeta yo okolela. Illustration to mona mo vidéo mo amukuse juste na fin vidéo oyo. Et tout le monde a mambo c'est mambo le kaka. Bande ko na ngai to solo la eza Tolika Tina Bonzambe. Les deux deviendront une seule chair, dit la Bible. Moi sina mobali tamba balani ba komi eloko moko. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire ngana komi yo, yo komi ngai. Or Bible zoloba oyo lingi ba salote ko sa moninga te. Est-ce que yo ko sepela? Basala o mabe te. Soko sevela basala o mabe te donc pour sala muninga mabe te. Na ebi mkomsuna participa na libala moko pasteur azote ya lobi omonne bozawana. Yo komi ye ya komi yo. Batuni mobali. So na beti o mbata to so bazipi o mbata to so mwasa beti e salo passe o sepela to yo kango malamu te. Abi exactement donc soki o supporter mbata te pa o kokangote. Beta été et lelo eyana ba mabe moko boye to normaliza yango ba mabe moko to normaliza yango ba biloko di genre mobali azala ya mwasi moko te azala ya mibali ebele mais mwasi azala ya mobali moko voyez un peu et ba kinwa ba ke plus loin ba lobi to la mwasi azala pona mobali moko. Mais biloko papa ezala pona basi ebele to pe pona basi nyonso deza ba biloko moko oyo to normaliza or ba mambo oto vivaka oto loba oto salaka ba héritier bazalaka bano tozobota baroya barolandaka lokolo wana en fait eza ba héritage moko eza ba enseignement moko e ba biloko moko oto zo tika to pe tozo inculquer na mitu ya batu sans que toyeba ke tozo ko pesa na ebite ko communiquer ko contribuer na mabe moko boy sans le savoir. Tozo ngana ebandeli mokeli na libala zanzambe mosangisi mosi na mobala zanzambe. Siko post volonté to pe plan nzambe to makomi na nzambe lobini par rapport ya union ya mwasi na ya mobali. Baya ko tuna Yesu motuna. Baya bisi balobi Moïse alobaki. Oko répudier mwasi. So kanye ne kobo, oko pesa lettre divorce. Yesu alobi boye. A appuyer bangote
abeteli bango maboko te alobi la bango te vous avez raison mais alobai na bango elomo ayebisi bango alobi au commencement il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce que cela veut dire? Na ebandeli selon plan ya Nzambe selon posa ya Nzambe parce que muto akela mobali eza Nzambe muto asalela mwasi ezalaka Nzambe soki mobali azali na droit ya mibali basi 4 5 6 Nzambe alinga keleleka evie moko te mais akela eka mwasi moko alobi au commencement na ebandeli ezalaka bongo te bandeko ya na bamakambu oyo ezalaka bongo te eza na bamakambu oyo na plan Nzambe eza bongo te eza na bamakambu oyo esengeli ezala ndenge eza te malheureusement lelo ekomi pourquoi parce que batu baye ko normaliser makambu to pe ko sala makambu oyo bango basepeli bamoni ke ya malamu mais na miso Nzambe eza bien te tokota na kati ya sujet na biso balobi telefone ya mobile ezali lokola nzungu ya nganga soko fungoli satandra na liboma telefone ya mobile ezali lokola matungulu oyo so lobi okata en tout cas olela sans ke babeta yo siko motune ezali est bon ok so telefone ya mobile eza nzungu ya famille ya nganga bongo ya mwasi soki mwasi ana droit kosimba telefone ya mobile te se mobile pa ana droit kosimba telefone ya mwasi te certainement bogangi certainement mibali balobi jamais sikoyo soki papa yo olingi yo olobi ke yo il faut simba telefone ya mwasi to pe oza na droit siko pona nini te mwasi asimba oyo ya yo eza ba question tozo poser nanu pourquoi pas la femme asimba pe telefone na yo soki mama ana droit ya telefone na yo te seke yo po ana droit na telefone na ye te or soki tokomi na ba niveau wana parce qu'il y a des couples oyo je connais ndeko moko ase un ami ayebisanga alobi non ngana ye toyokana mutu afutre zolo na makambo moninga te donc téléphone nanga akota te ya ye penga pe na osimba te muna mutu vivre na quoi na ye pour ne pas chercher des problèmes mais les deux deviendront une seule chair toza mwasi na mobali tobalana sikoyo komi susu téléphone comme ba problème na sens nini vous voyez en fait bref eza na likambo osamba te eza likambo gauche droite te ya likambo midi à 14h te un homme fidèle mobali ana ba makangu te mobali o ane na ba problème te na ba basi mususu en tout cas eko déranger te moi ça simba téléphone na ye de même moi si oyo ana na ba genda te ne ba kinwa ba lobaka eko déranger ye te mobali la simba téléphone na ye c'est vrai batu musu bazo ba raison du genre non au moni mukilo ya ba tentation ba réalité belé et effectivement ba bilo wana ezalaka yana basi mususu baza ba problématique ta musupo lingara na oyete ta musupo tikala kobima na yete mais d'emblée comme ça ko bana rotindelo ba photo par exemple pornographique ou soit ta ozong sa bako sala oui et ba bilo ko exista ke ezalaka mais soki bo moko ezali soki bolingo ezali ezala problème amo ezala petit problème ezala nango eloko munene te parce que nayebi je suis servante de Dieu surtout basali na Nzambe bon nazo mela mbondo te parce que lelo o bat bakoma kokota bat nyoso na basaki moko et les hommes fidèles y en a quand même ata bazala ebele te ya moko mibale o babanga Nzambe je précise bazali quand même o ba honora ba foyer na bango basi na bango et consort. Je connais un ami et quand bandeko basi balukela père moko ba pasteur ba tum suspera ba problème et moi na moi si moko abandai ko sala e cours otindela ba photo ya bolumbu na ye tout ça et sa femme a mon ango mais neta ebi mobali na ye ayebi mobali na ye ayebi que son mari ne fait pas de telles choses et abenga moi soit na gangela ki ayebi si plus jamais mukolo komekasuna ko publier yo boboye bat musu bazarnete bandoker bon malgré le bela nango eloko te mais bref c'était juste pour na rolakisa ke place bolingo eza place bo moko ezali et ata soki ba tentation ezalaka moi si moi rotine de texto bolingo et consort
sokoza sincère moi si na yo a osala ngo problème été moi si na osala ngo problème té de même moi si kutu ezala un peu trop dur donc paramètre to pe ba distance ezala moi moulayi po mobali moi comme la ba niveau peut-être ya comme otinda ba n'importe quoi na téléphone na yo eza moi pasi loba peut-être que soki ta mususu opesaki moi ba fait vert mo boye pesa moi ba fait vert mo boye tikaki babenga ngoni adversaire à côté petit carré, il faut créer un penalty, tout ça, et puis voilà. Mais c'est un peu rare parce que la femme, c'est le caractère. Tu vois, une femme de caractère, au solo là, au sekarana batou, mais à ta mobile, à mon boulot, en tout cas, aux en a moins réservé à comment là, point moko boy. Sauf que basinde bazalara, et moko, bato, moi, si moi, c'est à kandenge. Ceux qui n'ont ciblé mobile, tant musupe lo ezana ngote qui peut se permettre na babilo mususu donc toi mikolo et eza ba réalité to yebi yango ezala bongo donc je disais que si y a l'amour babilo ko wana ya babilo mo mike téléphone na ngai et ça pose pas un problème mobile simba toi fungola toi tala téléphone na ye ça pose pas un problème. Et ce qui est commis biloko ya ba téléphone à mobile moi c'est simbate to téléphone à moi si mobile simbate en tout cas eza malamote et surtout par rapport à sujet tozo lobela téléphone à mobile eza njungu wa famille en fait les hommes se croient et na ebité mibali surtout na culture na biso culture na biso to préciser parce que to vani na bamboka étranger to vani na mboka mindele. Et bien que tout le barque basambe la kate, mais néanmoins, ils savent respecter mibe kwa l'État. Mundela ebi nzambete a ebi que l'oro mutu bazwa kate, c'est vrai, mibi bazala kanabango parce que exception et complétera toujours règle. Mundele a ebi que tromper moi si naye ezali infraction a kosala ngote pas sala ngote to mona bango to yebi comment ils vivent. Naibi ke mibali mindele ya moko ya mobulu bazala pe tolobi exception et complète à règle. Mais mundele bref amuto amibeko. Mundele amuto amibeko. Sora moni ke bolingo esimbate a préféré bo kabwana po azala libre à sa vie nae. Bazala ti bisote donc tant dans le baki tolobela surtout culture na biso. Parlons de nous. Téléphone à mobile balobi ezali nzungu ya nganga ofungoli obeli liboma. Téléphone à mobile balobi ezali matungulu so loboka ta matungulu s'attendre na maya misu sans que babeta yo. Les amis, au commencement il n'en était pas ainsi et ce n'est pas bon, les hommes bazwaka ce luxe ya ko se permettre ba maramususu oyoke soki mwasi asali yango to soki mutu mususu en fait ye basali yango et à mon de mokile koufi même bizarrement ye azo salango quand même mutu c'est méchant, c'est vraiment méchant lelo bande ko nero lobela bande ko mibali oyo bazalaka ba infidèle na ko lobela bande ko mibali o bazalaka bibeta beta na ko lobela bande ko mibali o ba croire que étant homme il a droit de se permettre de tout parce que aza mobali soi-disant et komamité et Nzambe atika tolérer le koanate et ce qui Dieu était d'accord na Bible mot infidélité n'existait mot adultère n'existait même na mobeko ya l'état en fait soko lingi mwasi et lingaye na mabena malamu na parce que toi non plus tu es parfait pour ceux qui osala qui bien que ba imperfection na yo moi ça tika la ozolo mbandate donc eza la raison te parce que aza boye alobara mingi asala ka boye ta zong sa boye tende fona ke no ozela ye mbanda non c'est pas bon tant avant to koma na point ko balana to zo rata royeba na bizaleli et oui c'est vrai bato musu ba koloba que non muto changera boye ça si jeune abisoté mais bref je parle de deux personnes qui s'aiment si réellement j'aime ma femme. En tout cas, on a besoin de basi mususu libanda pona nyokola moninga.
les hommes croient que basi bazalaka na mitema te. Eloko penza nde ona yeko loba na video oyo. Eloko penza ona yeko lobela na video oyo eza yango. En tout cas, ndeko mobali soko comprendre nzamba opambola yo. Soki o comprendre mamna yeko loba lelo awa, ekozala vraiment lipamboli et puis ekozala ekomema vraiment changement mo munene na vie na yo. Pourquoi? Parce que omoni mutoko saote un homme marié oyo azana vie ya libanda ya bamakango libanda ozala osaxide te na vie. Ouais, osaxide te na vie. Peut-être quand omona no moi mike mais crois-moi, ceux qui ont discipliné sexe ezali monde moko oyo ebombi maambo ebele. Vraiment, tu auras de très sérieux problèmes d'une manière ou d'une autre. Eza message na biso ya lelote. Et ceux qui osent vraiment maambo en considération, ceux qui osent maambo à cœur, ceux qui osent conseil o toli kati na bonzamba lelo, ceux qui vraiment osent yango na motema ya bolingo ya bonzambe ya malamu nzamba opambolo et o changer vie na yo. Mibali bakanisaka basi bazalaka na mitema te. Mibali bakanisaka basi bazalaka bayoka apacité. C'est pourquoi au mona mobali ako se permettre kozwa mwasi to basi libanda ti au point ta mususu pe ya kobota ta mususu pazo sape ba mamoko bo mbongo peut-être o fallait tika na ndako meso bima libanda na ndako mo pe mwa banko mususu pe arosala ngo penza na nko asala ngo pe bien parce que mususu baza basala ya kobombama mais mususu penza arosala ngo au point que il s'en fout pona ni parce que pona ye bon moi c'est azara moi c'est après tout na mobali il croit que basi bazalaka na mitema te basi bayoka capacité maman pardon papa pose-toi la question yo ozolanda ngai na tuno motuna soki lelo oyo mwasi na yo oyoki sango ke baobimane na mobali mususu réaction no ezanini mutuna na tunu yango wana to soki lelo bakangi to pe okangi mwasi no na mobali ndengo vandi ozolanda ana pesa eyano yo moko réaction no ezanini ke lelo oyo outi musalo yo kotina ya ku papa kra okuta mama penda en flagrant délit na mobali mususu réaction no ozani to pe osanini to oyo kaka na sango ke mwasi na yo baza ko sala e courto pe azobima na mobali mo songolo réaction no ezala nini oyoka pasi eza même na misu bakenda plus leur loba kande na poser question loba na oboma mutu poani no oboma mutu poani pona pasi n'est-ce pas moi sino linga ndete loba na linga la bord na yo sko mutu musu azui bord na yo sala ndene siko lelo na yo ko expliquer yo na yo ko talisa yo ke tozala ape na mitema to pe mwasi ayoka ape pasi omoni kando omona ke mwasi no aza elo na yo eza ndenge pe mwasi na yo amona ke mobali na nga aza elo na nga a mobali na ngai peut-être alakisa ngo te peut-être a s'exprimer te peut-être au remarquer ngo te parce que c'est ça la femme mwasi a motema munene mwasi abombaka mwasi mais croyez-moi les amis et au ça la passe parce que ma bé ezo côté belé ebele bazo bela mitema ebele bazo kufa avant ebele bazo zo ba problème ebele bazo ba traumatisme ebele pourquoi encaisser minga bombi toro akoki sute yo sa vie na yo mam papa ba mama ba yo ka pe passer na mitema ba mama omoni kande osala azua ta mususu ye alakisa ngo boete mais eswaka do lelo ona ye koloba na yo ke so trompa mwasi na yo yeba ke osala ke mabe moko ya kosakana te osala ke mabe moko oyo ke pour comprendre ngo il faut omitia ce qu'on a place na ye salaka ke nde oza na yo papa mwasi no ba bimane na mbali mususu oyo ka wandene to normaliser ma culture na biso pona mobali za problème te pona mwasi za problème
y a pas longtemps na solina ndeko moko abisinga mère mobali so ana basi mibale misatu ba obenge polygame mais moi si so azana mibali mibale ba obenge ndumba les amis et ça la pasi omonika ndingo réalisa que moi si na nga mutu musu ozwa ete bor na ngai mutu mususu esimba te na koboma mutu omonika pasi wana ndoka na motema zuwa wana eza ndenge moko ba mama bayoka na mitema siko différence ezaka ke ba manifesta ango boyete différence ezaka wana mais crois-moi esalaka pasi elelisaka enyokolaka ebomisa ebele ebelisa ebele ça fait très mal ya koyeba ke mobali na lingaka mwasi bande wonanga esalaka pasi en fait pour comprendre que eza bongo parce que y a des hommes qui ne comprennent pas ça yango ba se permettra de tout pour comprendre que ça fait mal micha na place à mwasi po omondo wana mote maneti yo azana mai na makila neti yo a raisonna aza mutu na ba facteur nyonso ndenge yo zali de logo o sale pasi et o sale pasi et sale pasi sko micha na place na ye yo koma ye zwaka ke te komisa yo voilà zwaka ke no mwasi nanga nde ezabwe kuna minito po ezala bongo yana basi ba yebi ke mobala zala na chéri mo na côté boy avant dis benda na ndako boye azo bongisa bana to olesa mwana parfois mobala on pas ate bana ba osa makelele bazolela bazoganga mutu pasi ya na minute ola panaka osa mambona nyonso ayebi ke na minute oyo il est quelle heure 16h heure azasi asisi musala non assis à 14h donc tu siko certainement à l'équipe d'Atford et pas ya fille wana ana d'Atford et pas ya fille wana on va réfléchir ba osa nini et ça se passe comment po mibali bakanisa kezaka bango tozala na mitema tozala mai na makila tozala pe bato siko zwa ke yo mobali wana Palestine ovandi boye mwasi azate na ndaku yoka na bana oyebi bisika azate to oyoka imwa baeko ke azala na mutu moko boye siko zo imaginer na minute oyo nde eza boye frère olala te c'est méchant. Nous devons arrêter. Et ana moko ezali kutuka soupçon soupçon kaka bakangi moi c'était soupçon kaka ke moi sina bimana moto nzambe tata na bengi sa pasteur abengi sa pasteur na ndako pasteur aye mais papa loba problème nini banda muto asikala ekamwe frère, qu'est-ce qu'il y a? Ma foute ezo matia na mote manete akufa boma mutu. Pona nini? Po ba pesi sango. Moi si ne abimana mobali mobe mais ezaki na ngoka ba rumeur. Ezaki ma solote. Mais mutu donc ma fou ba kino ba ma foute c'est matia kaka pona nini parce que ayoki sango ke moi si bazo zoye pas master moko boy voyez un peu yana tata moko ye azai commerçant frère moko boy ya chaque fois so akeba voyage ya mo beta ba 2 3 mois 4 mois ay kozonga bizarrement à chaque fois so awuti voyage ye faut vendre ça moi si chérie boni voyage les qui n'ont bien mes chéris désolé na elo mo faut avouer limbisa si c'est la chair est faible nazaka mutu tellement zala quitté nazaki na posa no makasi na koka quitté na kweyaki baloba en français une fois avouer à moitié pardonner il y a de ces réalités là. So ba eba avouer to ba ebisi ovandika oeba même pas lo bani oka maman qui passe mais bon après tout nde ba maman ba mesana ko mela nyonso OK chérie na limbisio eleki yeso ka voyager kaka zongi il faut vendre ça moi c'est que akweyaki
trop c'est trop. Moi c'est bon non mobali yo amesana na ye koma na ngo jepo na ye esala na ngo elote nde mamna olobawa mibale bele bayeba te ke basi bayoka pe pasi mibale bele bayeba te ke tanga osa ba viva libanda mwasi pa azala motema bayeba ngo te. Il se croit que bango bazana droit à nyonso mais pas la femme. Et tant basala ngo basi na bango bazala à l'aise topé dans l'air pop bon après toi mobile attention à koloba na les karango ayebi ke ezana miso ba betela moto là ils sont fiers de ça boire. Ah mumila na bala après tout ça nini baloba rango bazali ça fait mal papa et ça la kapasi et ezana ba conséquences ya ko saranate. Attention au boya ote. Attention au zelo mbanda te ndenge ozo sala wana me yeba ke oboma moninga ya kotala. Ça peut créer causer des maladies psychosomatriques. Et koko mema mambo belé bana baboko mamala mukana mama na bango. Oya ko abréger mwana batu vie et comme lobby ba kokoso mama zasu teto mama kufi et comme bana ba problème ou encore attention aux envies tu peux créer des oko memela mutu ba mikumba et ana ebele batikala na ba défaut comme disent les Kinois likola ba mambo. Comme d'habitude frère on comme ça où tu voyages moi c'est le OK apparemment ayeba te ça la ngapasi ayeba te que ça la ngapasi ayeba te ngape na mutu na motema neti d'accord pour na commission na point oyo ngana komaka certainement ta musu aotika osalango pour ayebite que ça la ngapasi. Un jour papa comme d'habitude moi ça servir ba vandi et cette fois-ci moi ça zélité ya banda parce que d'habitude yeso asiska rolia allez moi ça lobby OK chérie j'ai quelque chose à t'avouer à te dire oh vas-y Abis écoute surtout que au sali 6 mois cette fois-ci d'habitude au sala ba 2-3 mois mais en tout cas 6 mois on a cocaïté en tout cas na oka iposa no makasi na oka vraiment posa no makasi omoni trésor leki ba Roger ko masano Roger petit na bango leki na bango suka wa tekaka wa na cabine ko na biso oui ya ansi tam so ba beteli solo ke trésor a salari accident a cocaïté en tout cas chérie na ko yaki na trésor na trésor mobali position avant de la qui est moi c'était la mobile à oteba ti mobile a koyi na se be ko pupula mu pepe papa et ça la ba mama pe passer na motema tellement yo mesana ozwa gu moyebi ke moi si ayebi oyebi ke après tout na bala ye osa nini na sina bote ba na 5 na sina bote ba na 6 et ça la passé et ça a ba conséquences ba ye botia mu pepe botia mai botia mu pepe à la muki azongi atali moi ça lobi chérie c'est vrai ce que tu m'as dit là moi c'est oh pour non kosoni na quoi qui na trésor akwe ba na mai basopi réanimation à la muki avant nisumuke moi si sérieuse alo belo ote azongi susu 3e fois chérie dis-moi que c'est pas vrai na ibso na quoi qui na trésor tiku 3e fois na ba mai na mi pepe simba été ageno la mukela na hôpital voyez un peu et pour na olakisa ke et c'est méchant et c'est très égoïste de votre part oko sala motema mabe bongote oko sala muninga bible zolo ba olingi ba salote ko sala muninga te siko yo sala mwana batu bongo poani soko totali na yo na ye mutu azana ba imperfection ya makasi eza yo yesu ko azola mbanda te bongo pourquoi yo ko vanda bongo te possible faut yo zo mwasi mususu parce que ya azaboya siko yo ba faiblesse o yo supportaka wana
Ouais, yo supportana yo mo bien, bien, tu peux tromper tout le monde mais pas ta conscience. Ba faiblesse ouais yo ma kasi wana. Ouais yo supportana. Azolomba te poane. C'est méchant. Papa et amabe. Micha na place ya mwasi. Comment et réalise cette chose là. Au moins que ça fait très mal. Tout ça là en côté. Na okela ndeko moko pour chiter. Na okela mosel na nzambe mo mawa. Na okela e mawa na seka en même temps. Azali na fiancé na ye. Azali na fiancé na ye. Alinga ye mingi. Et sali ke ndeko mwasi wana azala na ex ne moko esila nango mais ex wana aeko en fait a voyagé ka azala en Afrique du Sud aeko ya kin. Tanga ye kin pas bakutani nostalgie babimi fiancé pas habité et comme c'est un frère qui priait c'est un prophète et babano sambela bazaki en pleine mabondeli na ngomba et le Seigneur va révéler, va dévoiler la chose au prophète. Qu'on semble les Arabiens. Que tala, passe ta kokate. Abenga moi si mon panzi. Abissier, qu'as-tu fait? Et la sœur, connaissant son fiancé, a souvent bilamba sur place, a comprenait qu'il a terrain ses baby. Ah, na oloba, papa, limbisa na loba, na loba. Mabondele katana et katana tabake ba solo là na okela ndeko mobali o mawa na seka en même temps. En fait les hommes basi ba yoka rapé pasi au monde kane na otoloba noke so supporter te ko yoka moi si na yo na mobali mususu eza ndenge moko moi si tanga yoka yo na mobali mususu esala rapasi mais vous croyez que pour boa mibali nde vous avez droit? Non, c'est méchant. Okosa mutuma bete, Bible pekisi. Et quand vous faites ça, ça fait mal. Et ça la rapasi. Ndeko mobali tant moi c'est avoué. En fait, ezalaka mibali ye karaté, mibali belé, mibali karaté même les femmes, ça nous arrive aussi. Que sozo oyoki sang, OK? Oh, mobile noto monega bimela na porte mo porte moni na lopanga na porte à jaune fille mo zala o comme na mo ba imagination o comme na ba imagination et ça li que ndeko mobali papa pasteur a posé fiancé question mot par mot en fait tant que eloko wana ke ba bimaki akoka ki ngota bando lela ce qu'on poser ba question a poser question alobi na e a tout na e. En fait, a commis la point wana, a commis à réaliser que non, moi c'est dans un mbal moussous. Ça s'est passé comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est ce que les hommes se posent. À chaque fois, son mobile a monito a yoki, et c'est le remataba, on a mis tout. Bazana bazoka, ils savent ce que j'ai dit. Et zalaka binoté, ça fait mal. Même il y a des femmes qui arrivent au point à réaliser babilo kwana. A nous tourner, l'eau moro basalaki, à poser une question. Abinae. Asimba yo wapi. Boli bisarai. Asimba ki wapi. Siko, ba sola ba mbale ba olela. Asimba ki wapi. Il a fait ça comment? Mais une histoire vraie, hein? J'ai parlé aux frères. Ils ont dit qu'il a fondé tout. Non. Il a fait comment? C'était comment? Et à chaque fois que la femme répondait, il fondait. Il fondait en larmes. Mais sauf que moi, ça regarde. Alléluia! Ah oui. Il était mieux que moi. C'est là plus bien que moi. Mais non. Alléluia! Je vous dis des choses vraies. Na fondé na créé. A bête là li solo. Abina tuna elo boy. Abasakio. Faut qu'on se dise, faut qu'on le dise. Et ça là une so moi ça répondre à Léli. Voilà ce qu'on a baki. Papa, pour vous dire que tozala rape batu. Yo kanisaka ke yonde mutu, yonde mobali. Moi je ne vais pas zoter mais yo posa mobali à mutu bako zo yo pété.
Quand on a que bord na yo, ana bord na yo, yo bozala bord a batu. Et mukolo yo, et on sale pe pas à sepelate bord na ye. Bord na ye, bazwa bord na ye. C'est pas bon. Voilà na bakisi. Il était comment? Ah, ndeko na oki ndeko na kanisi su ndeko na oki mawe. Atounie. Il était plus grand que moi. Non. Non. Il a vibré plus que... Alors, non, c'est normal. Parce qu'on a zongi ma réponse dans le sens contraire. Il était plus grand que moi, oui, chérie. Il a vibré plus que moi, oui. Papa, tu as la peine à mes thèmes. Ça dirait combien de temps? Et ça, tu as na bonzambe, hein? Moi, il mourre, et ça l'ara bien. Ça dirait combien de temps? Un mi-temps. Donc, 45 minutes. Et à football, hein? 45 minutes. Combien de buts marqués? 3 buts marqués. Aïe! Surtout so que yo marque encore moko. Les amis, et ça là pas si ba papa. Bino kate bozana mitema. T'as la moi ça trompé hein. T'as la point combien poser ma question. Point nini parce que a kokate et ça la pas si. Et ça la pas si. Premier bien marqué na 45 minutes, 10e minute. L'assistance na yo bien yemoko. Cristiano Ronaldo yemoko. Papa, ba maman bazala pe na mitema. Deuxième but marqué. 30e minute. Et ça y a une occasion nini. Penalty te coup franc. Nana tiraki. Ngai chérie. Papa, pour te dire que basi ba oka ape passer na mitema. Ndeko commence à tromper à kokite. Il commence à poser des questions. À chaque fois que la femme répondait, il fondait en larmes. A koki angote, borna ye. Ozala mobile ya batu. Mambo sala rawana. Moi sinon ayebi ke ozala moboulou. Peut-être tu te dis que après toi moi singa na bala. Mais agno kwa maka hein. Agno kwa maka surtout tant ozala raté. Mote mezo soa, on dit ba okata bambeli. Poani ni mobile na libanda, ça fait très mal. Arrêtez mibali, botika marambo yo. Botika biloko yo. Deuxième but marqué, 35 minutes. Coup franc. Ngam na bimisa ya on a gauche chérie. Tanga izo baluka boy, coup de tête. Troisième but marqué. Nzombo le soir. Nasuka, 45e minute. Si tu as vu que yo ça mutaba 10 minutes. Na yoke nande kona mana seka ya même temps. Aïe. Ezaki nini? Wana cafouillage. Na bimisaki. Ngai. Dribble. Na tombola on a droite. Tango ekita. Abetango chimiti 2 pieds. Tantan. Les hommes. Ba maman bazala pe na mitema. Tozala na mitema. Tozala pe na mitema. Encore bien chimite. Abi, wana dendaite. Mbalamoro et Betty deuxième poteau. Gardien kangai côté Betty deuxième poteau. Et continue la kati wana balongo la terre atoza bouffon. Atoza Pickfordia. Ya équipe nationale Angleterre au Bukana Lipeka. En fait, c'est ça. Le frère n'a pas pu supporter à coquille en côté. Mais au lieu que belé, tu pouvais aussi pardonner à hey, t'es infidèle. Hey, t'es infidèle.
Tala, ezalaka moi cité, comme des bokanisa que non, moi si, après tout, moi sinon, moi sur Rosoé sous ta infidèle, non, ça fait mal, ça fait mal. Soy moi ça limite sa infidélité, ezala pour à moi si, ezala pour à motema bolingo, et pour à motema maman. Mais linge lobate, que mobali nde, en a droit, ya nyonso, na marambo ko salate, parce qu'à mobali te. On est tous des humains, on a la chair, on a le sang, on a le cœur. Et soit ka ça la passi. O lingi ba solo to sa moninga te. Et ça la passi papa. Mon do trompe pas moi sinon. Aibi ko trompe pas kae. Asi a mona ba message pour ton information. Ya moi si wana. O monita olala, afuya téléphone na yo. Yo quand o cha code ayebi, aloba andete, aloba pete. A mona ba vidéo a mitakala, a mona ba message. La vie continue, la vie continue normale. Vie est continue normale. Mais il y a que otika pota et ba conséquence ezali. Ba conséquence ezali. Na ba mambo yozo sala. Moi si amtaba maîtrise mais ceux qui moi ça décide à se venger. Il y en a d'âge moi le bar même ça t'en avandaka. Pour tirer ma leçon. Parce que la femme est trop mabé, trop matata. Il y a une vidéo, moi, je de la kalate, vidéo, photo, je sais pas. Et mon bal a trompé à moi si. Moi, c'est habité. Moi, c'est à Poto Kitty, Afrique. Un petit chose dans le Mokani, je ne sais pas, na Congo, Brazza, je sais pas. Et tellement bas si à Libana, tu es bizarre, hein. Azala numéro moi c'est ndako mais moi c'est ndako ebité et mobile pas éviter que moi c'est libanda zone numéro ndako à cause moi c'est quelque mission de service qui na matadi soki wapi nzo anda ke congé na flat et pendant que ba ça buzoba na bango moi si on a zo ba photo azo tindela moi c'est ndako na ba vidéo a tindela moi c'est ndako tato wana jona yo tala OK y a pas de souci. Moi c'est Amélie, a bengi pe mobilité, a kosoli pete, a lobi pe lokote, a sali pe lokote. Motema. Mobile a outil mission de service après 2 semaines à zongi. A évité que moi ça au courant parce que banda kotindeli biloko wana. A servi mobile allé buto indi accueilli alali profondément moi c'est ça ni. Je ne dis pas, je ne demande pas. Nazolo bate bandeko basi basalango mais na ola kisabino ka motema motu des fois de quoi ils sont capables. Attention au moni que muto réagir te muto lo bate mais il y a des réalités. C'est vrai dans les jours qui viennent to lobela pas mal à ba émission ou européen ça va to lobela la conséquence ça va maambo. Et moi si wana a kata mobali sexe Picolango, katango na sa kanda katango picolango. Bref, pendant le loto suki awa et toko lobela kande na utuko loba ba sujet oyo en long et en large avec des moi ba mambo misusu pona ko éveiller ko la musa. Et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous sur MDGDTV Mafuta Yasika. Partagez le lien, faites large diffusion. Le Seigneur vous bénira. MDGTV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika.